Mbote na bino bandeko eza na bino mama Henriette Kilumbushembo na telemi lisusu bambote na bino ba amore na ba amoreza ba recette o bakisaka 1+1 na kati ya YouTube kotala biso kopesa biso conseil o pe ba miso pe batala kasoko ayeba kosalela yango te alokoti po kolamba na kolamba balamba kana ekolo ni ekolo elamba ka ndenge nango tamso yebeli na ndenge mususu ekolo mususu pe balamba kana ndenge mususu yo po kolokota kaka place wana mbote na bino na seng na bino bokota kota bomi abonné na Henriette Kilumbushembo TV bo like yango bolingango okolokota pe ozangaki lelo tozali bandeko na recette na biso ya ndakala yango yo ndakala babengi yango misumari bomoni yango ndenge ezama ndakala ya minene yango yo tosukolaki ndakala na biso bien tolongolaki mitu tolongolaki yango mitu nango yango yo mitu yango wana mefo kolongaka mitu na ndakala po ezaka na bamabanga kolamba yango te ezaka kolatake tongolaki mitu misumari yango yo ndakala kitoko elenge tokokalinga ndakala na biso tokolakisa nde tokosala tokotia matungulu tokotia tomato tokotia ai tokotia mwa poiro mungwa tosangisaki deja na ndakala tokotia tokobakisa soki ekoki te totiaki ai yango wana tomate yango matungulu poiro yango wana soki mpe olingi kotia kibe magie okoki mpe kotia kibe magie me nga na kotia kibe magie te na biloko ya boye nga natiaka bagu mingi te mpo oyoka elenga eloko ndenge ezali oyoka mpenzaki nazolia ndakala ezati nazolia ndakala ozoka lokola ozolia musuni ndakala se ndakala taba se taba ngulu se ngulu oyebake awa batiaka spatio kolamba na kolamba ekeseni nga mpe ndenge na ngai ok mafuta na biso totiaki na moto mafuta na biso ya kolambela yango wana l'huile d'olive na biso mpo eza nango ndakala eloko ya moke eza nyama te eza mbisi teke ya ebele eza moke tokosalela l'huile d'olive mpo l'huile d'olive mpe eza bien mpona kopakola na nzoto l'huile d'olive esalisaka mpe na ba soin de visage l'huile d'olive eza mafuta mingi mpe ya sante ya kitoko mpona moto ata ya régime ok tokozwa avant kosala mama tolobaka tolataka nano kitambala biso tolati soko za na kitambala te to za na kitambala olingi kitambala to olingi vite fait oki kotia ta chapeau na yo oyo po mama tango zolamba suki ekoya na kati te oko présenter mon pablo kwa kolia atala bo suki ya noir suki ya pembe to plante ekoyaki esisaka petit ya mutu donc okola tata chapeau oyo oki kola tata kitambala tozana gana biso na maboko na simbi yango po eza pe lokola mbisi ndakala pe elumbaka na kati ya biloko na biso na sina présenter so tokotia ndakala na biso na moto tozotia ndakala na biso na moto toprésenter bino ndakala na biso na moto tozotia ndakala na biso na moto nalinga kozelanga pardon pour la émission oyo nalinga tia ndakala na moto ya makasi moto na tieli ndakala na moto oyo ya malembe nalingi nasala mpo bomona yango mama ndenge tozolambela yango totiango na moto ya makasi ndakala na biso yango wana tozala étape ya kokalinga ndakala totiaki deja mungwa ya ndakala moko kitoko mpenza toujours na lutu na biso yango oyo tozobala ndakala na biso ok ndakala na biso totiki yango na moto na tokalinga yango ebela soki ndakala na biso ekauki ekomi kitoko bokomona ndenge nakoya kosala yango système nakoya kosalela yango nakoya kotia tomate matungulu tokosala yango mpe apart tokosangisa moko na ndakala oyo te mpo ndakala yango wana ezokalingama ntango ekosila kokalingama mpona ngo kopesa ngai ata 10 minutes kaka ndakala ekauka malamu ebongo tolakisa ndenge ndakala na biso ekobela ok bambote na dine bola bandeko nanga nyonso ya Facebook ya YouTube mbote na bakamarade nyonso batalaka na oyo toyebi te batalaka ndakala na biso ya misumari yango wana ezokalingama soki tosisi opesa nga 10 minutes tozozonga lisusu ba